aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce bote mingi ba imboka bana Congo oboza partout dans le monde vraiment toza na Kinshasa ba bonne fête na biso ba maman nyonso boza partout dans le monde bonne fête na maman première dame na biso maman Denise Nyakero Tshisekedi motema ya papa Fumu Fati Beton onazo benga mikolo papa wa bolingo papa Beton papa wa bolingo ba bonne fête na yo ba bonne fête na maman Nadi Bosse na Belgique ba bonne fête na maman Francine Ngalula ba bonne fête na maman Pasteur Bakayamba Komba Lilanga ma maman chérie ba bonne fête na maman Solange Mbwaki na Suède ba bonne fête na Fanny na France ba bonne fête na bino so ba maman boza partout dans le monde na zanga monter na plateau na biso tozana ndeko nanga confrère nanga meyo to komeka kolobela makambo ya bolingo tozana mois de la femme na geste président de la République asalaki surprise et pas maman na biso Denise tozoka bato belé bazo murmurer bazoloba bonjour. Bonne santé. Bonjour na c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde a présent les gars et bien bon. Tu es bien parce que va me suspecter. Parce que là on a cousu, am suba za na ba moi mali na bolingo aba mané caméra. Mais tout le monde est présent la République. On a maman. On aurait Facha za mona. Monsieur Flair. Voilà. Monsieur Flair. C'est bien que bolingo parce que même d'autres gens qui présent pas. Ata mutu aloba. Parce que là on va jeter. Oh, on va présent bolingo. Alingi momina. Salut Flair. Ami Adam na biso. Maman Denise Nakero. Maman Olive. Maman Denise Nakero. Pas déjà. Geste wana. J'ai aimé la sepelle na mona ba photo en tout cas ça la bien. Mais ça la batu mususu ba commentaire mbokeza ya kokufa o ba jeune novelas na ebité ba komi komema bolingo ba kotionti na Congo na République démocratique du Congo donc président a ko sala maman surprise TP toza na mois de la femme ba obi ke mboka to surprise social les amabe mais ya so sala ba jeune bolingo na moi sina ye ba wala na mutwa yebi bali pourquoi le bidongo na ne ba wote pourquoi le bidongo donc t'es pas par cause à peine raison donc t'es pas par cause à peine raison donc ça va pourquoi le tellement ça président de la République il faut ndi maka nyonso batu ba no loba asa ra mutema munene papa wa bolingo faut pas loba parce que depuis président par cause de dollar qui daté donc matakaka collier ça bien teni no mambe si ma penalité mais donc c'est toujours ba chance na ba ne tikali papa me ko tel la vie sociale tel la vie sociale au monde n'a parlé papa so za bana na yo so laisse ba no bien mais ça va bien moi na respecter un peu ce valeur mais so moi na no laisse que to gagner ba tikanga a wana nzala o gagner ayo kati ça fait même na pays biso pays to na nzala population to na nzala mais quand on laisse biso so quand on laisse biso liga que to limite na lingi no ba marche de ça là on a lingi to ça parce que to lia bien to mais la bien to à l'ouest transport ça pour un c'est ya qui déjà quand on transport on le pour habiter c'est déjà on a mai na courant to akobomisa mais pour na bus déjà transport ne va finir na base on a carte transport ça on mata transport on a transport c'est un problème à chauffeur et ça problème à président de la République parce que ba bus c'est ça on a mais ba chauffeur ba on bazo ye ba ndenge nini ya ko protéger peuple tel la on a président de la République ko tima kambo ezala te pa na comme autant on fait les gratuité autant na télé de la comme fait les vraiment oh chez Zaki n'est pas cher attendez de la victoire on entend on fait moi donc vraiment ils ont déjà départ bien en tout cas coup de chapeau na président de la République to pesa na boko to tu vraiment pour vous avez mon boko la qui de naissance tu pas la bien na liberté ils aiment
Marthe, vraiment, maman Marthe, moi la maman, les enfants de maman Marthe, Asbel, maman Liliane, Zola Mouyaya, papa Siri, la salutation à yo, vraiment, tous en a moi de la femme. Pourquoi papa la biso bazo négliger ba maman? Pourquoi papa bazo lakisa ba maman bolimote? Exemple à suivre, vraiment na sepela kana pour na biso, papa Fati wa bolingo, na beke wa bolingo, kwaza papa d'amour. Tant nyonso za kana maman, soko zo mona bazo tambola, ndeko nanga Romeo atimbake kaka bo, azo protéger maman Denise. C'est ça. Ozo sentir que non, maman o aza heureuse na libala na ye. Voilà. Ozo sentir maman oh non aza vraiment bien dialogue eza kitoko na mobane toujours papa azo protéger maman Denise partout ozo tambola lobi surprise lobi mais papa bazui l'amour salaire Romeo nyonso tozo zela rara soko linga nga surprise to limi bala ba surprise libala ko onde to linga nanda kupe soko mo baya déjà na PC ba d'autres soki to bali to ba bisous to wana ko sala mo parce que bolingo ko la raté bolingo ko la raté la raté no mona même ba ko même tout na bolingo na bango bolingo ko la raté en tout cas geste yo on a besoin sali donc tout cas ma président la président liboto on a mon geste et puis to mettre on sala on a kuru demba moi si na epe la caméra pour so on sala on a kuru mais il y a quand même tout monde sali moi c'est surprise après c'est moi c'est bisous donc ça se voit que ça se voit que aza présent moi aza mourir alingi bolingo amour wana et yasu makasi pe na mboka et ça la biso bien makasi donc amour wana na mboka en tout cas j'ai aimé toi la moi de la femme il faut qu'on pèse à moi valeur c'est à moi cadeau moi ça dit pas cadeau on s'en a toujours à protéger parce que moi ça pour maillot moi ça vous pique ça moi ça vous maçon on négligé pas on négligé en tout cas pour ça Fati mais si ma maman papa aussi pas biso malamu maman aussi pas biso et puis les agars c'est quand on papa tout le monde na yo mo Romeo y compris papa non tout le monde il faut de respecter ma maman il faut de sa maman valeur respecter la cadeau ba tendresse ba caresse c'est ça c'est ça l'amour soko uti musolo yo l'équipe mwana ata biso pesa futa mama baseni mama pa mona ka kena sina komi nanda ka libala diana ko mukolo deja moi ça le baba bisutero nani ne bolingo bino de peut-être soza na monzo nzingi mo libanda déjà na sali nyo na rosa na fatigue na fatigue na lembi donc il faut na kentu na ndako lembi na yo omona ndako ko mneti madeso makasi non omoni po meza comme pesa beka papa pe ba sorte je sais pas peso maman omona maman ko comme ba kotema déjà ba kumena libala akomi ka nezigala maputa na maputa li premier au train tola taka maputa le mo bete maman kola le mo bete maman miniji le mo ba de langue jambe mona na c'est tanga mona ko moi akene libande zati le ola taka maputa ola taka ba ti ola mona maman ola na papa na ti na kai ça m'a on a mon de to pas li monter to lobe tout a passé John a webisa moi ça pas la tinaji oui tout a passé John a webisa ozo mona moi azotina mobile na ye azo biloko mona mesa c'est servi mais ba bila pote ça normal non biso ça normal de biso en Afrique on est africain ba mo tout ça mana ndenge Afrique on peut pas yo ba peje ba ujana wa baza mystique bapeti wana ya biso donc kosala makambo moko boye donc yo papa okolie moral operde siko ntango soki papa kutaka ona pale bamama batela mabana oyo bakosimba papa oka papa simbo bien c'est ça ezapela bapapa mosu mwasi azosimba ye bien mais mbeyambeyaka elekeli na motu akomi kotambola kobeta mwasi motu mobali azalaka ndumba te mobali ozala droit zwa 4 5 femmes aza na droit oui romela aza na droit mobali aka ndumba te mais mwasi soko osali bo babengo ndumba mais mobali so osali bo bamona normal parce que c'est lui le chef normal mpana yo mpana nga te Romeo opana nga eza normal te mpana nga siko eza normal te yo sikoyo mama ofozala na bareserve oyo ata mobali nanga azwi libanda oyo
pas maîtriser moi c'est une bandale yo que soit ça moi soit femme sage bâtit sa maison. C'est ça. Donc moi de la femme au balobaka eza journée internationale des droits de la femme. Là on a droit na bino. Faut déclarer ba droit na bino. Donc papa va nous savoir ba droit na bino. Papa a droit à kolinga maman. Maman a droit à respecter. La Bible dit ça dit son mari aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'église. Donc moi si soumission. Mais le peuple papa na biso Roméo tozo mona bing mama bala mususu zo simbate parce que mobala zo linga moi cité. Azali kana besoin abala et ateka na ndaku comme rideau moko boye. Mais amour vraiment exacté. Exacté non di bala commission non. Yo moko olinga chéri na yo okutane na nzela mais otie na ndaku donc mama be wana ba papa ba komi nango komi ko maltraiter moi si au bon sens que moi si aza flair ce qui ozo sopela e maité akobeba. Bon, je pense pas. Activité que mobali ya gozo moi so limité. Pour pas live mo tena pas. Comment na kutu jomo boye ala ba la ba ni mais azimo simo boye o ba zala na ye tali ya bolingo ba fanga ba zala na ye azo tena parler. Donc je pense pas que mobali ya gozo moi so limité chez ndako. Peut-être il y a comme on a parlé, peut-être les mots de négligence sa mère, les mots peut-être pourquoi ba négligence sa mère, père za na ba négligence té. Oui, père pas na ba négligence, suspect ko za influencé par baninga, musuba ko za influencer na musala, musuba ko za influencer libanda. Ba peut-être pas comme ba moto, ba peut-être do mona mikem ya ba so ba peut-être ba joba. Na kisa c'est la ruine. Mwana mwasa mabaza suspect. Mwana mwasa mukeza. Mwana mwasa mukeza suspect. Mwana mwasa kaka boy. Yo linga ba sa bongo yo. Ngai na boka to elinga ba influence na mesi mbati. Moi c'est ça mutu, moi c'est ça bizarrerie, moi c'est ça ba comportement na yo. Osomo ba fina biso ba linga vitesse ya Android, ya iPhone 12. Ya on pezo boma. Osomo. Mona mo ba kazi père ba ta chena mo gua, père bo sa ni mère parler, père occuper sous mère parler ti. Ya ba mère parler na singa bino ba bolo ko na toujours na se. So ko parler na yo. Voilà. Comment ba no mutu mo ba zueli bana a s'occuper sous na yo te. Buka ba bolo ko na se. Amen. Talela nzambe, nzamba akukonfondre ye. Amen. Nzamba ko sarate, nzamba nzamba ba mama. Okenida ba puitel, tena ke ko bunda, na ke ko sala bo no. Mabolongo nzamba ba mama, nzamba yo karabiso, nzamba ya mama prophétesse Ritike ba salutation na yo, nzamba mama Nadi Bosse, mama Nadège Nadi Bosse la prophétesse na Belgique, ba salutation nzamba ya mama Mami Kapi Atumba, moi si nzambe, maman chérie, babi toujours ma bolongo na c'est vraiment ce que les autres simbate, toi associé à quand nzambe. Est-ce que avant pas la il faut tout na volonté nzambe? Bon, oui, on peut pour tout na volonté nzambe avant pas là bon. Peut-être nzambe a orienté yo na mabala. Mais sur le plan de la réalité makambo nzambe ko tapena mabala nzambe na moi ça mabala. Tu comprends? Tu penses que moi ça? Ça moi ça amour, mais ça batika ça la choix. Ça la choix non mais dédié à moi na maboko nzambe. Nzambe lo invité, okutani pe na mosala nzambe moko. Voilà. C'est ça. Okutana mosala nzambe biso que non Roméo na moni mwasi oyo na yo ekosimba. Just ko tika pe. Moni nzambe kwa ni nzambe ki pa pena su abima mambali bala bi. Ça c'est Eva attaque Isaka nzambe. Alors nzambe moi si on peut singa à cause singa. Ah nzambe donc moi singa à partir de mobali mo luka moi sina yo. Ah Roméo nzambe lo baba. O ma nzambe lo bango. Aloba ko attaque Isaka nzambe ke nzambe mutala moi so peut singa inde à cause singa. Amoni donc yo mon avis il faut pas se comme bala weza na baba le bakabani. Après 2 mois. Est-ce que nzambe ko linga. Nzambe. Ya wana sikonga nalo wa foto tuna rabo tanzambe. Teko tuna voter nzambe te sambe na nepo na libalo. Bisa nzambe. Utani sanga na mwasa bien. Mais moi eza volonté na et to singa volonté nzambe ba foyer na biso na ba relation na biso. Nzambe pesa volonté na tango lo to bien bebe comment nzambe. Te volonté nzambe la. Roméo. Volonté nzambe ebe baraté. Envoyer des dieux, on a bien rappelé malam baza ba envoyer des dieux. Mon bonheur. Voilà. Envoyer des dieux na vie à moi la moi si
ayena na longoli ba aventurier nyonso o bazaki pembeni ba entouraki yo ba o bande kokosa o tindela ba ba photo selfie ba o bande kokosa ba sisela ko ba méga na ba belle vidéo ayeki ko bala yo te envoyer des DR azoya envoyer des DR ayaka atambola ata zo baka loko asukine envoyer des DR ayaka malembo ko te donc l'homme mobile nanga era yaka nyonso ezalaka facile ya difficulté ezalaka te donc nzambe aza tata era azotindelo envoyer des dés ayo kausa opizo na miso ayo kolongolo basusi nyonso ndenge atindela mama merveille mieze envoyer des dés na ye baacceptation papa super papa vraiment azoya kopesa okimia o mokile oui mabala libala ezalaka repos ya Roméo libala eza bien mais nzambe asunga biso tokenda na mabala mo ya repos oui, oui, yango na au moins kozongi na volonté Jésus. Donc faut avant ça dit que na vie na biso likambo nyonso ko pas associer nzambe. Oui. So ça même ngane bana bima avec nzambe mambola nzela na ngala. Donc il va mamuto ko ça il faut associer nzambe. Donc associer nzambe na mamuno nzambe a protéger. Parce que ils obala wa associer nzambe nzambe wa kwa ndeni. Donc de ngana ke ba na église kizaka te fu ba na église. Même église baza mabebe baza oui, c'est ça. Olula keka ma pasteur avant d'aller bosser na cher on a dadi azote ya mais na kuna esimba raté. Il faut que luka kosala neka ka kosika mama bokonza. Ko pas la paga no pas ça. Obende ben église. Elle a changé pas comme pour sambela. Oba be Roméo obende l'église. A Rome na ebe pasteur. Bandu ba bala. Oui, bandu ba roma ma pasteur. Na kosala nzambe. Kosala nzambe. Mais il faut que tu ramo ba mikie Roméo nzambe wabengo mais amoko kozosala ndeti ça. Les autres moi doit mokili les autres moi OK na moi dit ça mais toujours la fils de Dieu il faut toujours respecter les il faut longola ba distraction la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Roméo la bozambe na sentir vraiment moi ma parole les obima avant de la biso Roméo vraiment ça n'a pas cette de lelo bazobe bisa ba mariage na bango tellement toza na mode la femme de la moi si ba maman bokilo ba kombande ko za na pasi musuku akabola ya monde kola na mobile na famille na bango ngana za na cousin na mwasi na ekuta benga ngala ndaku mobile pe kuna azokipete abosani ki famille kabwani pona mwasi na mwasi na ngolo ba nini na basi. Bon, ils ont ma bien makasi. Ils ont ma bien. Moi, ça bon, mériter les maladies. Moi, ça bon, parce que par le dit, une bonne femme bâtit sa maison. C'est-à-dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, c'est-à-dire que toi, on va la balio à sa bonheur, même la famille naie, même la famille naie, même l'entourage naie, même l'andaku. Quand yo moi si yo comme au kabola mobile na bande kunaye. Comme au kabola mobile na ba olingi bande mobile te. Olingi moi te que oza sous bonheur te comme un malheur. Donc ça dit que moi ça n'est pas mériter libala te. Tu es pas une bonne femme. Donc pour dire que ce que ça bizela il faut changer. Tant olingi soso linga na ba makina na ba nyena na makameno surtout. Donc linga famille na linga maman même baza mabe yo la ça ba toujours bolamu ba ko changer. Comment et puis tout ça le mabe et soir ma il faut protéger mon bal. Tu vois? Donc pour dire que moi si il faut moi si moi ça moi ça tombe et c'est moi ça zali il faut il a que moi ça zali. Propriété ça que moi ça ndako là on va pongi tout ba ça même ko ba ko ça bongo ni ngala bisayo mais on go ba moche mais oui ça na manzaka no nzamba cha ngwana wanja ngo chango propre bon tolo que na ba o batsaka ngo baza bati mabe no eza pe na basi musu batsaka na bango eza fier eza donc ba sala na ebe misala travailler na ndako ça na c'est la patron qui t'a créé moi c'est la madame moi ça plein ça manzaka mais sala c'est une femme respectueuse en tout cas sala musala ça reste à l'aise ce qui parle na bana na no ce qui fait la mbale to mbala zaki ngelo bateke lo so indeni ke no buda ka momino jona yo non moi si amiki pas toujours on est à ndenge moi nzamba salela moi si azamu fomi kiti saka azamu foto qui parle na bana so moni ke ko kano libala te ça no ba faire tika no gongo leki ba suba tika la tant moni que voilà tant moni que ko sina libala respecter ba normal libala yeba ba droit na yo
ezala na ba droit na yo tika pe mobali ba droit na ye c'est comme ça luka na bonzambe kota bonzambe luka sambe na nzambe nzambe ko funga makambo na yo au senti que ba no ezala heureux nzambe ko funga masolo c'est ça vraiment ba salutation à papa Azaria ba Poma les boss de l'air boss ba salutation à papa Cyril grand combattant vraiment ba salutation à maman Liliane Mouyaya ba salutation à maman Roseline Mbombo ba gros bisous na yo ba salutation à ba maman ya soboza partout dans le monde Lidi Bakayamba ba salutation à pasteur Padou Petit Moto na Nzambe aigle majeur vraiment Roméo le peut toujours mon les enfants de la rue baza moi ebele pona ba divorce pe basi mabe oko bala mobile na okutie azana bana mais ozo maltraiter bana ah moni eza pas ba cause pas ba cause au mona ba de ba ofela musu eza ye moko pe ya aller ana ofela te mais comme na bala mi comme ofela na makasi ni koti si mona makasi mais to mona ba famille bele mama lingi aputi mobali na bana alingi bana mobali te bana siko tema bakoki ba message siko ba choc wana te moi ba se retrouver ni banda baza ebele tandis que bana musu baza na banda baza ba ofela de vie tout le monde a donné papa na za mama na zali mais vu que azana soin vraiment malamu te na ba famille akima na koma na fazer akoma na échec akena se réfugier quelque part donc pour dire que ba mama soko za bien te exactement papa akuti pe mwasi na bana ye alazu mwana mwasa komisaire mwasi na sama makala awa papa violé mwana ya mwasi na ye donc babilo wana ngwana en tout cas il faut avoir la conscience il faut to éviter babilo wa ça bien te donc il faut toujours la place nous aller l'eau nous ça là retour nango et aux années. Merci beaucoup toujours dans mois de la femme journée na biso maman femme sage bâti sa maison ba maman toza na bolingo ba papa to linga ba maman la biso pe boza na respect pa papa biso nyoso ba maman toza na respect atana to balite papa Romeo vraiment toza na respect vraiment et vous la malam makasi papa Romeo moi mot de la fin ba c'est avant na le mot de la fin la fois passée na matin na tarso matin na ba film obo ba sa mabala ba mi balé to mo betaka ma solo ba moko na kata bi ngane na boy ngamo bali so bimi ngape na bimi na bona uti pa chérie nanga femme mariée mo bana osala ngaya minene siko ngane na vana na kuna nunila ngape na so mabucho nanga na orenye na vraiment donc mo ngele mo papa ba ko tinda mama makamu soso donc pour dire que papa va te respecter ba maman mo so ko mo balo ko linga na yo mais ye boko linga na entourage ça peut se faire mais c'est un entourage tu vois c'est un entourage c'est-à-dire que non par exemple na wana ndako nanga mais na lukata camarade no mobo bien na lugi voisine mobo en ce moment donc la musique libada bi maman aye bati et ça même pas l'indice mais comment ça va acte mon mère a remarqué que aux qui moi c'est moi libanda biloko ndako liaka susute maman aussi marié susute comment ka je suis fatigué aux qui na mobile wanda bi mané chéri na yo mais aki abali moi si mususu abali moi so na tie na ndako mais yo tellement zanoka na mvutima ozo continuer ko bimara na mobile na bozala ki na aki abali moi si mususu mais aye bozo bimana ka bozo lo mususu pesa rappel grand pote mère sentiment grand pote mère grand pote mère ozonoka ba zéro donc peut-être ba sentiment vous avez qui nango donc pour l'amour de la fin en tout cas ba maman oza mwana bino bozo moi conscience ba maman obeta ma bébé ko mo beta bien parce que ça même la maman musu ya poto ba chroniqueuse basé belle ba maman la poto maman mukolo ma se respectera te asa la maman ba na mike déranger dans le sens que moi le canal internet on finga ou n'importe quoi non c'est pas bien donc maman bo se respecter oza mwana bino bo ba droit na bino bo ba devoir na bino. Et ça la bien en tout cas na pesi merci na maman Joséphine Mengi maman wa se respectera malamu na pesi merci na Francine ya Tembo donc rabige mutunanga kati ya parler vraiment na pesi merci na princesse la patronne rabige sœur moko bien sola kitoko na pesi merci na Francine Maemba BBC Kanza en tout cas oza mwana bino ba maman numéro na ngeza plus 243 89 64 88 572 plus 243 89 64 88 572 donc vous s'abonner bien à la chaîne Oyo M la Grâce TV donc ça la bien ça bien makasi ba abonner na nga sur Congo TV au bozawana vous s'abonner puis c'est bien moi Roméo Kano la divette que pour les guerriers de la presse au Nazaki
ba recevoir ki nga lelo pa ya Shira en tout cas ça li bien makasi na sepeli merci ba mama ba maman balanda ki Yesu tina suka tina ti ba maman bana suka Jésus Christ de Nazareth vraiment beau s'adhérer dans les enfants asbel les enfants de maman Marthe qui Sekedi so on a besoin s'adhérer numéro nangeza na plus 243 89 54 41 549 vraiment beau s'adhérer les enfants de maman Marthe qui Sekedi bozala décider ba salutation na maman Liliane Mouya ya Zola ba salutation na maman Nadi Bosse na Belgique la prophétesse ba salutation na prophète Orly Mbaya Mbaya ba salutation na maman Rit Lukelo ba salutation ebele ba gros bisous na maman Kija de Bundese ba salutation na maman Mamika Pia Laura Kilewa maman Renate maman prophétesse Renate Kilewa motema ya papa Patrice vraiment vous a toujours branché toujours na aime la grâce TV ba salutation na la merveille la gracieuse Miezi ba salutation na yo joyeux anniversaire na yo vraiment restez branchés vous s'abonner massivement merci beaucoup bye.